Banankole. Bande konangai to chamo accent moko particulier na likambo ya Banankole. Banankole to yebi histoire ya Banankole e bango moko pe ba yebi histoire na bango. Na pasi o ezalaka na 1921 tobosani yango te pe tobosanaka yango te. Alors accent particulier zani papa mfumu longo papa Diangenda na temple a insistaka na likambo wana Banankole mbote na bino botele makaba pesa bino mbote. Boyebi que 37 000 familles ezalaka déportées et lelo représentation église na biso tempelo na biso ezali na 37 000 places assises. Ezali na tina pamba te sok totali na Yerusalem ya kala ndako nzambe ezalaka kuna oyo nkolo Yesu abandaki kosambela oyo abenganalaka bato na kati ya temple ndenge totangaka ezalaka ya 4 niveaux mais ezalaki moins la capacité à 150 000 personnes. Biso eza significatif pour ezala na 37 000 places. Na yango papa mfumu longo papa Diangenda alobaka boye alobi Banankole esika nyonso bozwami bapesaka bino mbote esuki wana te ayaki koinsiste tata to mama oyo abala mwana Nkole ye pe fwa telemaka na ntango basengi Banankole bapesa bango mbote. Na kozwa exemple omona ntango mosusu tomonaka papa Sami Lukilunda telemi mais maman telemi te. Tant que on a maman bosunga telemi mais papa telemi te. Donc ici elikambwana papa a beterango sete na temple na Nkamba. Na yango tosengi na Banankole botelema topesa bino mbote. Topesa bandeko na biso mbote na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Na moni bandeko mosusu batelemi te mo peut-être po eza ebandeli na moni na papier mobali ya mama atelemi te donc mbalasima j'espère ka komesa na po telema. Alors oyo bazali par alliance papa nde alobaka boye bavando telema pour pas pesa bango mbote sauf que bakoki kopesa bango ba responsabilité te na fareki. Donc esika wana ezaka mwa précision moke toleki na salita. Donc tokei sikoyo na rappel ya ba verset biblique oyo pata motei atei biso. Tata Motei atei biso eza papa catéchiste dia Congo. Papa akei musika atangeli biso na psaume 8 verset 5 ayekoleka na mibeko Exode 20 1 à 17 et puis akei na Genèse 1 26 27 et puis à quelle conclusion on a eu dans Zacharie 8, 20 à 23. Papa azalaki très profond, donc à mon akineti a vidé ka conteneur en molelo. Donc
conteneur et tonda tellement alors donc lelo moins évidé nion ceci là car c'est à partir remise papa tangi biso psaume ndenge totangi asali comparaison na mibe na banzembo na biso na mokolo lelo tokotarde mingi wana te tokei na mobeko papa alimboli biso mibeko ndenge esengeli kasi mobeko nini tokoki kobetela sete ye ake na généralité ya mibeko mais biso tokoki kobetela mpe mobeko moko sete oyo ezali ke kosala matatoli ya lokuta te batata bamama na testament oyo papa mfumu longo atikelaka biso le 2 janvier wana azali kobongisa nzela mpo bazonga na bango na kibokonzi na bango mais papa mfumu longo alobaka likambo moko vraiment particulier ya likambo wana akene na généralité alobi boliesi biso bolati biso bosaleli biso maema so tozalaki nango mposa mais na suka aye consiste alobi mais likambo moko nde ezosala bino mpasi kotongana eza mingi kati ya bana bilembo bana papa Simon Kimbangu mais kotongana ezalaka jamais œuvre ya Satan ezalaka jamais œuvre ya Nzambe ezalaka œuvre ya Satan pamba te na kotongana yango nde koyina na yaka e distance ekoti biso lelo esika tozwami awa matatoli ya lokuta toyeba moto na moto esika telemeli moninga ayebi likambo wana te me ozwi obambi yango epi okomosala propagande donc bandeko na ngai basalelaka Nzambe ntango oza bomoi emibeko na ye tata moteyi ateyi awa alobi mibeko na ye eza na valeur na ntango oza bomoi mais soki oza su bomoi te mibeko eza su na valeur te na premier poste makambo elekaka wana soki bayebisi yo yango. Moi je me rappelle tokomaka na premier poste bameki ko expliquer biso ndenge jugement elekelaka bandeko na ngai nde tokoyinanaka te nde tokotonganaka te pasi ezalaka wana grincement des dents yango wana papa mfumu alongo alobaka papa mfumu alongo papa dengenda abi mukolo wana na vie ya mutu tolobaka ke ngai pasi ya boye na lobi pasi ya mukolo wana ekokana na pasi moko na mokili te pamba te toyebi maye oyo elekaka wana te yango tokangami na mabe kotongana koyina na lokuta jamais ebemaka mutu penepene ya Nzambe pamba te ruse ya Satan ezalaki lokuta na ndenge papa moteyi aye koteya biso ye alobi biso bozongi afrole mpe bozongi ya papa mfumu longo papa Dangenda papa atikaka biso mais c'est invraisemblable tondimaka te ke papa bakoki kokende donc biso nyonso toyeba ye kaka bapapa baza na biso bapapa baza na biso mais ntango lere ekoki alaki biso mais totiaki mpe kate ce qui fait que na testament ne apesi mpe ordre ndenge bakokendele mokolo mosusu papa kuluta kolekende mokolo mosusu papa mfumu alongo akokende mokolo mosusu papa mfumu mbanza akokende mais en tout cas na bomwana tozalaki nango tondimaka yango te mpe topensaki nango te na yango wana lelo ekomi ekeke ya papa Simon Kimbangu Kiangani bango misato bazongaki na mboka na bango na kiti na bango ke bokonzi na Yerusalem ya sika pamba te ya kala pe ezalaka
oto yebi kolo Yesu alobaka nakopesa ngo na bato oyo bakobotela ngo mbuma. Yerusalemi wana epanzanaka pona nini? Yerusalemi makambo mabe elekaka mingi na Yerusalemi.